Décidé Angleterre, parti cher au président élu Martin Fayulu Madidi, des cartes de membres et adhésion de nouveaux membres au parti SID. Veuillez apporter 2 photos passeport et 20 livres seulement. Voilà, ça bana nyonso ya Grande-Bretagne, bana nyonso ya UK. Boye baki le 13 novembre, bokozala na opération SID UK za na opération ya vente ya bakarte. Bana nyonso ekozala na Manchester, bino nyonso bana UK, bana Grande-Bretagne, bino nyonso bokende kosomba bakarte na bino bobenganga mingi. Mama Chantal, toza na Londres, toza carte ndenge nini, tokozwa carte ndenge nini. Bino nyonso boyebaki le 13 novembre na Manchester, opération ekosalema ya kafu mpona koteka bakarte, kosomba bakarte, kokoma membre. Bino nyonso bolingi kosoutenir combat ya valeur, bolingi kosoutenir combat oyo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na kati ya SID, engagement pour la citoyenneté et le développement. Tobengi bino nyonso, un rendez-vous à ne pas manquer. Vraiment, bino nyonso, oulie botungisaka Mama Chantal na téléphone, bokende kosomba ba carte, bokoyeba ba structure à partir na Grande-Bretagne, bokoyeba ba point focaux na bino na Grande-Bretagne, et kosunga bino pe ensemble, toko bunda elongo, poto accomplir maloba ba père de l'indépendance. Oh papa Lumumba alobaki, lelo tozi indépendance, Congo ekomi na maboko na biso, esengeli to assurer yango grandeur na prospérité. Donc ensemble, to bunda pour honorer mémoire ya nos pères de l'indépendance. Merci.